Capage TV. Capage TV. Bandeko botala bino moko neni ni maladi eza komata mama étoile c'est komata mama étoile akutani na souffrance makasi ota munene bozomona o na bokolo na ye tozoyeba te soki euti wapi tosunga baartiste na bino na baprière. Mama étoile esali combien de jours potawa? Une semaine. Zambia sunga dernier fils ezala wata ezala fere siko sope eza fere siko na stade mati pe fere za quitté ata to belagi premier fils ya Cla Wenga bima deuxième troisième quatrième batu pe bali to lo bate za fere oh ezaka wata bon biso pe to kotika wata kaka ngabe na landi premier fils a wenge wata kaka to pese makambo zo nyonso po déjà zo la télévision force na ye veta ko kangisa mutu te ndenge fivete za kana mutu kapa shule yu bakanda kombe pe boyo fivete wa yo ka pe boy akomi na posa ta mso kangisa pe mutu mais lobi no nga changer langage non kangisa langa te. Et combien de fois yo kangisa mutu lelo kwa zapi na batu be ba finga e soki biso na YouTube toza ko se respecter nete to respecter ta ba relation na biso esima c'est ça. Marisha na yabi ke adefisa le kechumbongo eza de yaba kimso ko mosela yango le kecho za kana mbongo te sa terrasse yango Marisha na pesa ke me bosani neti ser na biso Marijane so totali pe bien rankina ina le kechu so to bito ke ne bieto e ba pe sans ya rankina ngoti yama toto yo kaka ba ode zo bima le kechu na eda ki yo le kechu na defisa ki yo C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous-soucis qui capable de sukola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé en pakolango olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitore e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na to pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota ba buto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo
solution rit beauté acheli biso yango so omona ke batache moko esali ngai mwindu rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa rit beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga beaucoup na poso na beba te pour se pela na poso na mikolo na kitinga nika na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapache. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokoza la décité pour na kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pekaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokoza la décité et puis offre bino bamboka ya kitoko obolingaka. Vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana tocheli bino Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o ba ko solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobara wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux biso contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contactez agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise ya ko surprise sabino na ba onyo so ba étudiant o bani batanga na Chypre to soldé to boaki ya ko boaka et c'est makamno so au cause à la décité agence Travel Agency
kitoko ndenge wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomoni bato ndenge bazo voyager direct bakomi na mboka poto na mindele biolorisi bokozala wana bokosepela et puis na kati ya Canada Turquie, Chypre, toi offre bino chiffre na prix à moins cher, na $1650 aussi si ma camion nyonso. Capache Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir honneur sur l'Andarabiso. Vous êtes belé, Bolingarabiso vraiment. Et belé, vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso, il y a l'actualité en ligne. Merci d'avoir honneur sur soutenir Nabiso, pasteur basé belé, bateau de sur Nabiso vraiment. Vous êtes belé partout dans le monde en tout cas. Zambé a pambola bino, a sabino les sous et belé, a sabino belé. Merci de l'autre, on a invité Nabiso maison, Malika, Mania. Mon thème est à cœur, Jimo, toujours. Mania Boni. Bien, Kapachula, bonjour, bonjour, Nabatutu Balingarabiso, bonjour, Nabatutu Balingradio Oyo. Vraiment. Naïbi que vous êtes belé partout dans le monde, vous êtes Andabiso. Et bonjour à Mishimo Paradis Banasukanzambe, je vous aime beaucoup. Bonjour, Naya Dio Mystique, Moutou Asarabiso Tozala, vraiment, image à Kitoko. Il y a Dio surtout sur la Kitoko, Nalingato Bendanga Musika. Donc, il faut que nous bien, il faut que nous en tout cas, bonjour, Nabino tout partenaire Nabiso, Nabi Kebozo Landabiso Nzambe à l'opposorit beauté number one. Akaïso Devi. Abina Barcelone Bachete. Mamou. On a déjà tombé ça donc en tout cas azaka yemoko ami bangela raté parce que aza vraiment yemoko na terrain atel le lot to zangi suko tiayo mais yeba déjà au kanga donc tant to ba que nombre 1 to ko benga mutu nombre 1 te soka za deuxième nombre aza deuxième donc ça dit to benga nombre 1 ça dit c'est que yomo des fois yeba que atel le lot to ça que erreur donc erreur wana etika le remplacer mututé mutu yo remplacer oté Riti Beauté Nzambe à l'opposo. Merci beaucoup na biloko kitoko zo sala biso mafuta kitoko tala Kapache ndazongala. Donc totala kuteta ya jo mystique té mais azongala na ekaka ozomona donc azongala kaka donc en tout cas merci beaucoup ya Mireille Pakalov Fondation Modernaire Espoir, je t'aime beaucoup ma grande sœur et merci beaucoup maman Marceline Bi à MC 5 étoiles la maman des 5 na péché ba gros bisous et puis c'est la fiesta Goma Bic Rouge depuis Chine je te salue donc moi écoute au Louisati vraiment merci Malika to banda balamono actualité na biso Sarah Bimi to azara na kati ya waka parce que na mona publication ya Fivette binga la kangisi Sarate na kangisa Sarate Zaki Fivette déjà Kapachula déjà na kati ya YouTube to kangisa na atteint OK to kangisa na te parce que mutunyo sozo reconnaître que ngapi na mabe mo boina salaki voilà mais ce que comme ya okangisa peut-être mutuana bimaki au carré ozomona Kapache surtout finga na kanga na finga Kapache no finga dodo te no finga dodo te no finga mama Kapache te no finga xila te to ça la contre ronde entre nous ozomona mais ce que moni pe na YouTube comme ya okangisa na ça que ça dit pe na mutu na pas la que si faiblesité na ye nde yo moni sko na YouTube to boya ka kokangisa na pone la que faiblesité na ngati nde to boya ka kokangisa na ozomona mais ce que comme mutu akangisi Fivette akokangisa mutu te ndenge Fivette ezaka mutu Kapache yo bakanda kombe pe boyo Fivette wa yo ka pe boyo akomi na pota ta mutu akangisa pe mutu mais lobi nonga changer langage non kangisa langa te et combien de fois yo kangisa mutu lelo kwa zapi na batu be ba finga e ozomona et elle est pour rien ezaka ke relation na yende elingeza chier OK ozomona Kapache langa na koyete soto bebani nga na zwa mwana na yo to petite amie na yo to na zwa jo mystique na bi relation na jo mystique te parce que tonga na yo finga na pesa na finga loka na bi ke jo mystique mo azala na sima caméra na fingi na jo mystique et il y a Dieu mystique on doit réagir parce qu'il y a Dieu mystique les canaux caméra et donc Dieu merci mon vieux de fils Massevo je te salue et na monté mawana kitisaki oui azan bande kwa basi ana bande kwa basi azan bani ya basi même biso tout ozaki parmi bateau peto benga qui veut des fils non il faut arrêter et tout c'est bon déjà pour mutu so azan kanda on a droit kitisa été parce que za kanda ils meurt échanger
ozomona humeur échangé et alors moto humeur ne yaka kokitaka soki déjà posa na ye salami tout le monde rapi bakanda mususu kapashula okoza na kanda likambo mo oboyi batu bapekisa yo donc ça dit tangu yo moko mona ko sel likambo ngo okosapeze après monisco après mamo yaka oya donc respect za réciproque ceux qui biso na YouTube toza ko se respectanité to respecter ta ba relation na biso esima c'est ça. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Ozomona kapage. Po basali nini? Ba mama ya batulelo ba koma finga na YouTube basala nini? Kapachou, et là on y paye ça la carte, ceux qui capachent à finga, on a pu faire un finga. C'est ça. Surtout ça. Pourquoi on dit que capach n'est finga ka ana batu belé ba ka otonde là et puis là comment il faut te soulever kapachou là. Comme communauté o ya ko soutenir biso na YouTube. Ngana yamba ki waze quoi na yamba Félix waze kan sali 4000 vies. T'es bon ba ya ka so be. On doit comprendre. Na sali 4000 vies na yambi Félix waze quoi. Non seulement parce que chaîne yana ba abonné mingité non. Tu na ba clash auto sala ba 2 mois passés 10 ans 2 ans passés sur na bimission et ça ba vie ko les émission yambi waze quoi. Pourquoi pe communauté zo sunga bisoté? Communauté o batala biso, ba diaspora batala biso, pour ni pe ba sunga bisoté. Le siko est comme au moins tam so petit peu 2000. C'est parce que tu sais orienté nelo comment tu sais basé nelo en tout cas non stop na insulte. C'est surtout pour na biso ba basi. Ba moura baza ba mi bali hein. Moura ne mo bali hein. Lelo lobe lo mo boy ko ya pese atiki ne brusque. Mais est-ce que moi si moura za mo bala linga moi si moi so boy était pas clashaka. Mais moi si mo bala boy ya pour ce ko clasher. Belle famille. Pour venir babi ceux qui ont clashé ça qui bien mais na vanda kana kati dans le bruit.
Nalingana vanda ka nengena la kana pavement. Clash na clash. Mais neti nga kapashula. Oyebi déjà dit nature nanga o sengi lipo ozwa lipa. Mais le lot amsou na longo la slogan na sela ngo souté. Et salope grande dame. Oui. Et ça m'a vu comme sousou. Oh yo quand tu dis la grande dame, moi la grande dame té. Pour makambo sala et refléter image à grande dame té. Ozo mona capage. Communauté batala rabiso. Ce qui nga na sali live na nga beta 2000 vies pour na fini mon touté. Ouais. Mais place au batou ba finga ba ke tonda na ba 5000 personnes en ligne. Ba 1000 personnes en ligne. 10 000. Pour ni pour makamonga na le besoin intéressant té. Mais ka bino mo bo ya lisusu afinga ka bato bo ko lo ba finga ka tane tu tane tu butu mo bo yela nga na privé. Akantu ni oselo audio njanga sela ngamo abeta ngape ndikela audio kapashi ngamu natala malikate ko atanga ka koma mama Olive na émission est-ce que ngani na likara boye na émission yo na tira mama Olive sela nini c'est ça asa lingani ponga ka otanga koma mama Olive mais oke beta ngandi kapa kapashi njoka ne audio sa pa nanga omoni keza mensonge mais baza batali boso bakenda ko tala émission bato yo babeta ka masona mama Olive si oh batala kat yo kati bato ba yaka na émission maman Olive sombela nga partir lupango atali bango te ndeni oyebi ke maman Olive osaba donc mais oyeka po tuka nga mais njoka ndo kante ndike ke pa kapashi njoka de pana tanga yako tala profil ko pe ke zanga apa komi allo nini ngano to yebani obose nozo beta nga ndika njoka ndo obeta pa kapashi omona niveau communauté est-ce que tango e pa kapashi on atala ko mayo pour kapashi encourager yo ke ko tala ka ete ya tanga te ato e pa kapashi na lande ke miso mo bosala na Barcelone Barcelone a pesa que exemple a sauté ba komika o boete ngala bité boye et puis na YouTube eloko ezanga o comment ça là elongola ba tu conscience mbangu o fingenga lundi vendredi o mbangu to sera pardon o kapashula na landi exemple na yo en tout cas kapash penza kapash l'équipe biso ba abonné kapash seni toyokana mo bose ko finga kapash lundi ouais facilement pour na nina bo finga batu na facilité pour ko boyo résoudre la facilité au fingi ngai ozabongo litutu.com kabila kosa na ko activer ngopena partout tina ba mir mec Barcelone alobi mabete sana alobi mabete so alobi mabe ngel ba Barcelone alobi mabe apesa ki exemple moko wana bi capage soki yo opesa accès na ba fan na yo tango oloba mabe ya mania na landaki ben oui ozomona eza logique au finginga kaki paka même na taxi même na arrêt de bus même na cotisation même oh n'émission hein kapashula ngakutu na lobaboy parce que au moni il y a des photos linga suko lobate parce que totala statut et puis niveau to linga to kolisa ki chrétienté na biso to ça la Bible et ça là que to longo na ba devise mususu kapashula suko finginga yo kati ngane na zaboy na koya po finga mutu na YouTube te ni bando sakala c'est ça so muta finginga nga pena zonga na yo finga e elo nini ezanga pona ko corrompre pe mobile na ngate na osano imka moko kaka ozomona mais non sala ngote parce que et surtout na ba relation ezara que soto lia to mela donc nazo ya pona finga yo c'est ça parce que ça dit c'est que na bosani nyoso tout auto sala to so mukomo kabela nga lipa c'est que so na yo fingo c'est que na bosani nyoso ba bosana nyoso kapashula en tout cas YouTube ce qui batu ba changer té yana déjà mabe kota hein oh liwa kute kota oyebi ke mabe kota mais to kaka mbango ba comédien ma comédien kindoke kota kindoke zaka mutu fale yembati ndoke zaka mutu za maseki na mutu te kotala lika musu mutu osala bobi oh vraiment attaché lio photo azarani la retraite n'existe jamais za mascarade azandoki kolia na ete komela kapashula YouTube et baby et beba YouTube et baby et maman YouTube et baby to mona ba guerre ya ba somo déjà biso ko to ko be équipe nationale na ba les Kardashian ba guerre ya makasi ba guerre ya ba haut niveau
oso bokuta na nzela bitumba to mona mais na mona teta mususu je le fais chaque à l'époque to fifi si à l'époque bazuita mususu les ketchu batie na cercueil miniature na bazolo bakoto oh to tikala mona ngote kapachula to tikala mona ngote mais le comment on dirait maintenant on peut cet exemple c'est que comme il y en a parce que YouTube est débat makambo ezalaka te na ba 2018 2019 ezalaka te etikala pe ko sala maté lelo donc YouTube non comment on dit bazo ba balusango comme aboyi dans le lati YouTube kapachula tout ça la tension même matin na kimosunité même na spiritualité na ba pongi na biso na bandoto na biso na ba prière na biso afato lala tala totinda ka moto Marcus toi qui est vraiment bien mania problème nina Marie-Jeanne Boloni na matop koto pe le quelque sous combo na kati bakundi na nous chez côté ba cotisation comme kobima kezaki ba $150 ba mambo belé be na tuna ki on peut Barcelone ya zo ki peut te répondre na ndenge na e mayo omoni on ndeni mama ndenge zokende kasi yango to lobati journaliste garder bandine journaliste comédien bozo ba net ba comédien bana ba journaliste mo ba commission ba camarade na bango OK ki kamaderie en dehors à YouTube eza ki kamaderie ozomona ki kamadere to le bateau pe ki sapete po ba biso pe lelo pe to yebana ba illustar ba cardozo eza pour na PTV YouTube pe mais quand même tam sou illustar to cardozo bana ba camarade na bango oui malgré tout ça rappelle na Malika aza youtubeuse mais bazana ba camarade na bango. Moi je pense pas que tam so yo bete dans le solo tam so bete l'intime na été ba comédien belé ba commissaire ba journaliste ba camarade na bango ba liaka ba melaka yango mona ba comédien muso so benge boy l'émission na oleka te mais kuna oleka au moins niveau kasi te ba comme ba camarade ba me mankolo tu ba biso to yo lobani ba me mankolo ponga na yo condamné na leke tu te na condamné no le condamné mututé mais non peut ça ba point place ba manque à respect comme au quota. Oza journaliste, oza journaliste. Oza comédien, oza comédien. Surtout on a relation na biso, to sango na dehors no ya caméra. Qui a mité na biso to sel on dehors à caméra. Mais surtout comme na niveau caméra ba respect fait quota parce que ngapé ceux qui to comme na niveau caméra ba respect fait quota. Pour yo oza journaliste, nga na comédien. Ce que ba vérité comme tant de côté si poto. Pona makamo ya miki au monde qui ba manque à respect comment respect à mutu ezarate neti sert na biso Marie-Jeanne soto tali pe bien rankina ina leketu soto bito kene bieto e ba pe sans ya rankina ngoti yama toto yo kaka ba ode zobima leketu na eda ki yo leketu na defisa ki yo leketu na tsen na seno entre parenthèses persuana pona ko condamner Marie-Jeanne te mais il faut to yeba kaka kapachula lelo muta kome soka edaka onelo komo be komika asalela yo asunga yo omemingam kapash soki muta pesa ko mai na mama mo bozaka na ngote ya e komika na sunga yo ya et na mutu mota sungo na viko leka ba parents na moko même atable lelo soto koli o to sela ba parents na biso etika kokana o bango ba salaki ato sombe mama bijou ato zo mati ba avion etika kokana tena o mama bino salelo banda bota o tio ko mukolo likam nete ba audio na bango ebima wapi ebima ndenge nini parce que et ça déjà mabe ko ka Marie-Jeanne tango lobake leke tu na déficit comme bongo na sa na mate na ngai no sepela bilo muso ekoma oui pour anim nazo sepela bilo muso ekoma ya babiso pe toza critiquer yo pesa ombongo euta ku tu place boye ombongo euta ku place boye mbongo kuta salele loko boye euta place boye bobo sani ke ko aider muteza mabete mais bino pe tango ekomela bino bo même encore pourtant Marie-Jeanne ya biki a déficit leke chumbongo eza déjà batu muso comme ça lango leke tu zaka na mbongo te sa terrasse yango Marie-Jeanne a pesa ke me bobo sani ta musu na ngai pe bobo sani ke ko aider mutu peza mabete oui ngana osepela bilo muso ko pona otala banaliza batu mususu na otala pena na bia muto makamba oloba bosani ke ta musu yemo pa vandelanga po mutu mo edanga
Beaucoup m'ont fait cet exemple. Marie-Jeanne soka aider les ketu. Et ça te kazanga kite. Mettons sous bino mon plus beau fan de langa. Pour mutu moi aider. Kazanga était. Yango kasi te non c'est pela bilo musu c'est comment. Et ngai bango tam sou boye batike baza ko se rattraper na ba parole na bango. Mais ngai ne na ta banalise na bango. Na sa moté mon lo baté. Il faut pas passer un exemple bien. Pour malika mo mutu mo ba eda ka loko nga na mfia mobola na zanga penza soki mutu mo eda nga ibo tangelinga mabunga na ngo mais ce que lelo Marie-Jeanne tanga bika difficile ke tumbongo e bele pi ba yo défendre soko difficile ke tumbongo ezate ka zanga ki mais nga parce que ton ba kabelanga eza pona zanga ki tout ça la banaliste aux au milieu du village pour attendre côté li capage au sombelanga jet privé té. Mais ceux qui n'ont pas le cambo n'a pas capable à qui fautif paye n'a capable de faire ça au vendre le témoigne lobby comme solo pour na ça qui m'a bé. Ce qu'on dit Marie-Jeanne a BBC audio que Adef Sarah le ketumbongo. Est-ce que quitte ici le ketu? Et quitte ici dans le ketu pour to yebi que mutu nyonso surtout mutu so costa là. Et puis batu baloba bongo et tam suna sala ta faire mon côté. Pour y avoir des difficultés à cause de la faire ils arrêtent nini. Parce que tant qu'on ça l'affaire, au comme que on a mbongo, mais tant que c'est insuffisant na oh yo lingo sala. O singa aide. Ntakokazate. O singa aide. Pays écoutez c'est mais pas malika aide na yé ezara ke mobola zanga ya wana singa ba pesa yi. Na bala jimo. Eh. Qui chasse les amboka. YouTube les amboka te. Mais kapashula so na biso ke nga malika. Na sala vie nanga. Ndenge nzamba omemelanga nena lamuki na tongo bosu nazaki na 1000 francs nanga na zwa taxi nanga normal na ina kiti pa kapashi na koti soki pe na moni ke na senga aide na mutu nanga na kobenga la tante mafola mama na Renedi na obenga na senga aide tozana bato ba aide bazali mais bato na basaba on pona bisote na koki pe kozanga na koki pe kosenga aide jo mystique Ozomona, Marie-Jeanne est comédienne. Nga posa ngeze, ba comédien ba lata ba pété na bango ba comédien. Oza comédien zala comédien, oza journaliste, tika et journaliste. Ata to na relation. Parce que qui a mité tango zo koma makasi, ezo longola bino ba pété na bino. Bozo koma neti kaka bino bi boyo koma ka ba youtubers. Parce que makambo e koma osamba po ba comédien na ba youtubers et comme on dit bango pe ka ba koma ba youtubers. Toyoka ba peshanga tena ba journaliste. Kekenda ke zonga ki. Eza pour nani? Est-ce que peshanga na relation ba journaliste était? Vous savez comme qui ba compte à rendre belé. Yango te musale comme qui ba compte à rendre comme belé Dieu mystique s'il te plaît. Ozo kopa kapashula. Faut loba no, to bando loba no ba vérité. Si. Parce que biso tout on a biso pena minoko. Yo loba ba vérité ngo. Mais pour ne respect mibali na biso surtout mibali na biso nde ba nombre wan na biso tozo protéger bango. Marie-Jeanne aza artiste comédienne bati que ta place même on a Mama Top. C'est ça buzoba Mama Top voix na ebimi pour na nini bazo bimisa ba audio na bango mutloko Mama Top mukolo bongo bobimisika audio na po batu ba yoka ye pour na nini eko sala nini batango pe bazu ba audio ba sali pe ba live ngo leki déjà ya ko sala ka des jours bez pour na nini Mama Top aza mama bakoki koswana na Marie-Jeanne ata na groupe WhatsApp eza normal po eza groupe na bino ba comédien sko ba nani bazo bimisa ba audio na bino bango na bango ka omoni kabine po comment youtubers toyoka koswana Mama Top na Marie-Jeanne eza propreté eza propreté ata lobi to mona bino bo seka bo lia metikali biso bato to yoka bino to mona kake bo vivre na hypocrisie yango na sila loba na ye. Parce que Marie-Jeanne et l'obél naye n'andenge ya respect nga mani nazala nango enfer mikolo et l'obél la Marie-Jeanne ezaki e déconner moi muke omoni soki omoni baloba mukolo bazala na tonalité balobela mukolo o ezola sa maturité na yo ya dio ko sala ngelo ko mo beso na CP nango te nazala ndenge mo fona lobela ya dio ya dio comprendre que na CP lité mais na tonalité moko boy ko CP la ne loko te singa ka te fogangela mutu okoyipe ko yebisa mutu kana ndenge moko boye mutu pe senti que te alobi nanga pena na respect
Marie-Jeanne peut le bénir papa maman top ezaki na moi tonalité moko boye et le but est que bako reprocher mon coloté ne baloba ke ba reprocher mon coloté mais quand même ça c'est pas le côté on a droit lobi dans mon colo wana mais faut dans la manière au moins lobi la Marie-Jeanne yango pousser peut-être msou maman top amati ça peut voir mais to bi ke baza bandeko bakuta na ba tournage bazara ba boma ki famille na bangote ozomona biso pe ba youtubeur to yo boma pe famille na bangote Marie-Jeanne na leketu Marie-Jeanne na bakande babanda relation bona leketu le quoi peut koufi batana ka souka mais dans le calme parce que leketu pour ngotika Marie-Jeanne te ozomona akoka na pe ko tant que be ke tam suba audio na ebima okoki ne peut ko déborder langage te posa mutu tam so yoki kanda ne loko mo okolobela leketu mais alaka stage po audio ne peut ka ebima te audio ne bimate potam sundenga lo bakeo ataba bimisi et osa na onga lo côté mais fubo ibaka ki na lo bango chaque fois ba star na biso soto bito longo la pende ki relation to yebana na ki youtubeur zangonde sala biso boza ba star na biso bo mériter ba respect alors respect pour rejoindre bino il faut botia ba limite kapasho ebene ba comédien te ebene ba comédien combien belé ozomona mosa combien de temps pour ta musupo yamba Barcelone boye banité ça dit o sala musala na ndenge ya logique na mona na Barcelone te mais so esengi to mona na tournage to mona na tournage ozomona kapashula il faut respect na nozala charisme wana na nozala comme ça na lobango comme ça la grandeur eza yomoko comme ça la grandeur et au sala ngona ba clashité au sala ngona ko finga to sango pe na critiquer baninga te pour capable singa lobaka mutaleki ngaza te mutaleki nga mokilo azato ipani po biso na butu to senga pema et to senga pema biso tout na président de la république na biso tout na butu to kenda to senga pema nzambe la musanga lo biso ndema la musi olobité mituka nozala na ona memelo etikali batika nyonso molimo etikala njoto etele meke mema mutuka kapashula neto zaboye vie ya solo ezaka pa nzambe alors pa nzambe orgueil ezaka kapashula mwisi diable soka balati so orgueil abotolo biloko nyonso to ya malamu abotolo ba pardon abotolo ba humilité abotolo biloko biele vraiment ato za na bato no ba lingo ka bongo bato ana yora mama ba okima yo ba tangelo ke baloba mutazala bo ne biso ke sata za na bato mususu oboya aloba o ngate yo penza o déborda ki o dela ngate to sala ba je alo to bete masolo to ke musika ta Angelica kufa Angelica akufa oyo kufa ezanga ni ponga kufa ezanga nini po ejo kufa ezanga nini donc ça dit esenga ka volonté ya nzambe to tambola bien vraiment orgueil pe ba me so kufi na orgueil na pe ba me na cercueil mais orgueil na onde sala ke ba to me ma cercueil no bozarate kapashula cercueil eza kilo so ngamo kutu mutu bena kilo botina kota suna libaya wana libaya yango eza kilo soki batenga oyebi so na opese combien siko ozangi bato memao. Merci Mania. En tout cas, Olobi vraiment bien réfléchi. Ce qui va yokara, na sûr que ba yoka. Comment ni Kenya zongia ouais, babi en tout cas Fabro, maestro, amakasi po en tout cas pour bazonga bongo tu vas finir Kenya makasi babi vraiment yo outi 4 saisons poto et tout zonga na sur Rolandi pe conversation big zagana bato bazana poto na ba era et yo monya ondeni pour moi bato finga mie on dira zongi li felo. En réalité, il m'a comme taillé bien. Mais na habité réalité ni oyo kuta nango oyo isa kazonga. Tandis que na bateau bakenda liboso na bazata bana mikanda te me baka kuna. To habité to benga ngo za magie. To benga ngo bazonga bango nyonso te. Sko ya mabende zaka tam so expliquer bien tenda zongi bongo passeport eza pas CG. Oh, dans la première répétition, on sait qu'on va passer par le passage. Parce que yo moko ke ko lukandela poto, bon peut ce passeport. Te yemo le quoi Alexis va séjour hein? Alexis va séjour, tu vas 5.
Nalobi, hein. Et comment on a Kapachula. Faut expliquer. Kapachula. Oui. Si côté, on va expliquer le passeport nini. Passeport est qu'il y a passager. Passager Mbouyulu. Yves. On va d'harmonie Massam. Ma passeport est qu'il y a passager. N'habitez bon. Bon retour au pays. Moussala malamu. Moutalière na moussala na ye. Tu as vu d'abord 12 et comme obétama. Encore à qui maki. Na ye biso ba bien ça fait moroté ba kita mata musupe bazozonga munga biso toza un problème bazonga ba kuti biso tozati to sala bango ba analyse donc ba kimaka na ndenge pe bazongi to sala bango ba analyse na ndenge ba continuer pe orchestre biso pe tozaka analyse na ebité na pe félicitations bon retour mais je crois qu'ils ont mérité bon retour. Bonne chance. Toi, tu as bonne chance. Vraiment. Oh. Quand ça est tout la mousse, tout à l'immoso. Il y a quand il faut que ça zoba. Alors zoba te. Mais femme a même année carré. A même maga. A même année car même année. Banda banda mais mami combien de fois? Balé belé. Balé belé te Kapachula. Faut que c'est balé bosso mais mi c'est poto. Deuxième fois on va quitter États-Unis. Ça va comme balé belé. Et ça problème te ba comme belé. Et ça problème te. Contre ya nango. Mais ba tia yo pe lisusu. Faut ba ibida yo kimaka. Lobaka esprit wana o ebendie. Ezalaka wana pona obenda. Ba fo yango esprit wana die kanga masa na shomi. Shomi na ebisa yo na taela ka nga bi shomi na yo kangongele la te. Mais ba bi shomi kutazongi te ndeni yo kenyo zonga. Shomi azongi te. Azongi te, shomi azalo ate. En États-Unis. Qu'est-ce que vous zonga ti? Ba lobby. Ce qui ba shomi azongi te, c'est que esprit on est doublé shomi. C'est qu'il faut que ça soit on a ninga kanda pena pa Kenya bi bango pena fa bazonga. Mais te souhaiter bonne chance ne ba lobaka vie ezaka na potote, vie pena Kinshasa ezali. Baluka ka babate ya misala ngo po azonga lisusu po soki abateli te passeport ezali ya passager donc yo soko luka okenda tuna bavie biso ya Dino Caporeje bakendaka mpe bapoto mais die Dino ye wana kenda na ye na ndia tioki passeport pa mbutakisi kuna soki bili tala yo saka na ye Kapachula kende bon basele bakende bapoto ya ndia ndamdam bapasseport kuna epa bive na biso yaki pour y payer son âme kende na passeport na omoko kesenga visa poto tala basele ba kende ndambo na ndenge mabe te azaka pe parmi ba exemple au photo pesaka mais babi parano pe ipupa ako sepela te po ba musicien ba 4 ans ya Canada wana mambo mikepa aigle eza mambo mikepa aigle ko filmer ye pa komika bina filer so même makambo filmer ou tu pas fali tu basele ba wana ta ba basket bien ba wenge ba ndo sa ne fali lo sala balanda pe ka fali ba ngoni suba komaka ko filmer est-ce que na wenge ndo sala ngo ati mama zopo na buti boya filmer mais niveau assurance au bazar nango na éviter vraiment pour to éviter ba musicien belé ba longa na F victime ba comme pour la bazonga to kotanga ba kombote to mona ba kopena ba répétition ayana di bumwe kita tala Kapachula tous en a conseiller bien vraiment tous en a conseiller bien parce que tant au tracé chemin mon boy bi que après 5 ans il fout ayo ça na patience c'est ça parce que ba o bazar na ba patience te za ba bato bazar ba pembe na bango yo bisanga animateur le quoi Dubaï na F victime Dubaï na no ba mema ipotote moi était Dubaï no ba mema ipotote mazala kaka na F victime Tortu n'a pas fallu pour n'y avoir été. Peut-être tout nier. Il peut papa activation. Kaki paka on répond des nan. T'es en répondre. Dubaï où meli hein. Ozomona. Dubaï où mena F victime makenda potote. Ozomona. Mais ben mani ba yeba ngona ba ba poto. La patience paye. Et puis la patience c'est une preuve de maturité. La patience paye. Si vous êtes patiente na vie, on reboucle lo comme longa. Parce que Dieu peut pas rappeler na kengi dilaka o aza pressé. Na pesa yo quand tu dis ntambe mutape so menjo quand Dieu be mutayo pesa yo. Yata mukie. Pose à qui pressé. C'est ça. Ozomo na Kapachula, patience c'est foutaka. Vraiment. Le vraiment, s'il faut que le backer, toujours féliciter l'orchestre.
F victime to féliciter. To féliciter. Ok, toi qui es le premier fils. Bonio, ça on a qui ont été. Ezaka bongo te. Ezaka bongo dernier fils. Ezo nyonga ka bato ndeba aussi. Sauf le dernier fils. Nzambe nanga likambo dernier fils oto loba nini. Dernier fils ngo ezala wata, ezala faire. Ce que sope eza faire. Ce qu'on a stade de mati peut faire za quitter. Attends to belagi premier fils ya Cla Wenga bima, deuxième, troisième, quatrième. Bon bibi c'est ce qu'on a Sarah solo, na stade de mati. Bon ce que premier fils zo azaki libanda kacho. Hein? Premier fils ya Cla Wenga. Batu pe bali to lo bate za faire. Oh izaka wata. Bon biso to kotika wata kaka. Ngabe na landi premier fils a Wenge wata kaka to pese makambo zo nyonso po déjà zo l'activation force na e vraiment to le ki wana to zo ngana kamwa makambo ya yo bi kabiso balinga biso na mo vie sociale mamba bolingo avant to entamer mambo ya religion po ya monde to suka na po pasteur na biso face à ba émission na ebele voilà il taka outil Lubumbashi aye photo tikele plateau à s'exprimer on dirait biso mo basi dormi peut sa poiter parce que tout le même a ba danseuse à fabriquer c'est Philo na Christelle je crois hein? Christelle Laetitia Christelle on dirait Christelle mais on dirait ba yo kana ba conseil te ba yo karate là ezaka ekité zongi mais en tout cas ba tout ba loba o ba mibali ni ba onyokola basi ba nga mibali ba onyokola basi mais ok ngana landeli on dirait la plupart ya bato ba sala ki ba foyer na bango fanda te ya bango basi la plupart bato ba sala na ke ba mpaka ba sangisa bango de 2 3 4 ya biso ba basi o mona de mobile yebi ke moi sina nganda ko za na maturité te. Ah, Kapashula. Ah, tika Kapashula. Mon bal est bien que fiancé n'angai ko immature au carré. Ya on sara la tête. Bazali ba couple belezati. Oh. Ezali belé ah même na YouTube ba couple za ba immature. To suka biso na biso poso ok non pas femme. Solution ezo maté. Oh. Kapashula. Nena lobaka moi si kaka nda simba au moins qu'ils a la destin si moi si kaka nda simba kanda Kapashula yo katiza na basi balela raté pona mibali na bango ebele tongo midi poko lo sambo ntambe mobali na ngai mais mobali musuni eza nano azo salela nano ki musuni tolobi pete basi oyo baza mibali ba tromper basi tamo pona immaturité non il y a des femmes au baza mature mais mibali pe ba tromper kaka po bango pe baza ndenge batwana ozomona Kapashula mais mobali o aza mature au sala likambu po mo sina yibate Kapashula et na ba couple belé ezana ba couple belé bana ba problème ya makasi ya ba somo yeke zongi mais tout le monde a bon na YouTube te nzamba pambola bango vraiment ba yakate nzamba pambola bango baso ba boya ko sambwisa mibali na bango baso ata mibali na bango ba sala mabe ba kangaka bango kana sa mapeka non et sa famille n'a pas pour ina mobile ba ko ina mobile nanga ba camarade nanga ba ko yeba te pour ina mobile nanga baza soute basa bon parce que baza mukile ngapi naza parmi non bomba bona yo yebiso non yo yebiso te Kapashula c'est ça nakoya ko yebiso te pona respect kitate mieux vaut yo moko kanga mais ngana yo beta te c'est ça ngapi naza parmi eza ba exemple à suivre eza mabete ouais nake ko ça l'exemple à suivre ya muto so kutena mobali na bara pandi milangi na ça l'exemple à suivre bongo on est ba toliba mame minje ma bapesa ngate on est ba toliba mère dieta kupu ma bapesa ngate ba mama keresi muyembi eh tala Kapashula to simba mibali na biso makasi to simba ba on a ba toli na ba conseil ya mikolo o Monique et même on a droiture ya bien vie ça compliqué Kapashula très compliqué vie ça compliqué yana mutu musoka belombo te mais conseil na ye et ça que le beaucoup ma riche c'est ça makasi et ça là yo
ozana baya aimé ponda tant so apesa que conseil té ozomona apesi na yo conseil té mais ko contribuer ne lo comme boye et ça dit que le lo capable chater les mains si tozana na posa ba conseil wana vraiment moi si soko za mobali na yo basi nyonso bo landanga soki bo na mibali na bino o bo ebike ya bino po na ko ba pe mobali na nga est sûr mais tam supa o yibanga mais pas na nga za sûr parce que pas na nga ni na monaka ba supériorité mo bo na za nango ozomona kapashula basi tout bana mibali na bango bo protéger mibali na bino c'est ça soko moni ata bo sali 5 ans abali onante bo vanda soko moni ke futur eza ko bala moi c'est atiaka te ali panango bate atong ba ko malika bala mobali e kamusanga na mbongo nini ne loko ngo ya nini modelo nga na lula na ngai na lula na nge lamba c'est ça ko ba la jumeau zuwa po buki bank ozomona nyonso ata msupo ya zangi mbongo pesa moto abala yi on peut ça mutabala mutango pandima azaki pe paka shula ça rappelle paka andima te mais ça rappelle paka si nalo que si on a le baté on demande à partir on demande o eba kaza si kabashula kaya jo mystique ndaza na bongo dans les bouilles mami ma parce que ya jo mystique zombongo yango ma pake balanga ya jo so rasepela na dans les bouilles na andima Kapashula. Tala, la vie est faite des choix et des décisions. Kapashula. Bachoto salelo. C'est ça. Y'a une confiance le bina bisoto tout nangulu. C'est ça. Tout nangulu. Moi j'ai fait ma vie Bakoma otuna. Bakoma otuna. Ba otuna ntabangulu te cette fois-ci. Tout ba otuna na cochon. Merci Mania. Kapashula. Mania, tu comprends que vers la tu comprends dans le cambia pakarabiso voici l'homme na pasteur Mukuna on était aussi lycée là et merci d'abonner la biso balinga abo pour ba fille belé bazo rapper ya mutu ya awa to kutana na mususu kuna pa murashu habillé penza non lié oyo ça va murashu dans les bouilles comme d'habitude dans les bouilles numéro à stand il y a YouTube et à 21 mais la nenga kuna 20 kuna 20 ah te pardon dans les bouilles oyo vanité na ye oyo mais c'était bien tozaki wana faut qu'on encourage mbisi to legi ça la bien likamwa ba pasteur na biso côté poison côté kendi mati côté suspension. Est-ce que l'église est qu'on refléter ndaku ya nzambe? Mais ce qui pour nous refléter image nzambe et ça sous na église katin pour l'église ndé to ba keto image nzambe pour et la sapena ke a toi na temple nzambe et ça qui peut comment ba pasteur na biso ba église na biso mambo belé mais na ebité papa Gentini Ngobila na ebité fakota makambango papa Gentini fakota akanga l'église na ebisio mukamate ko kanga papa Gentini Ngobila to belelo na kata makambo pasteur ba comment yo betaka maso na bango papa Gentini to belelo petit na makambo YouTube to na bangobila rigo mususu na YouTube awa papa Ngobila papa Gentini bandoi na ope bazan YouTube awa Papa Gentini Ngobila bandoi na ope baza awa kota likambo yo somo en tout cas eta la kapashula eza pasi menga papa François napesi Jocelyne Nda ya bambote wana pe mon ndimi penza ya papa François aza parmi bato pe batanga pe ba prière pe wutela kuna donc ngai sans parti pris bango nyonso baza ba bokilo nanga baluba ba bokilo nanga nde bango mais pour nos au milieu du village papa François sera landanga azwaka komba aseka wana et comme SCC na place à 4 pour aboto les combos baboto les combos ezara côté nini c'est ça ba wenge kumbela ba wenge el pare ezala yepe kuna taka SCC so deni missioni
Mission nika yipete SSC na ye wenge na ye musu ba wenge kumbele zana ba wenge paria équipe te ça c'est un temple na ngeza na kombo. C'est ça. Po ye pa lobi kunelo ha opese zate. Kuna na lobi Kolongo ezali melo ronde opese ndezi. Akopesa neti nini yango? Akopesa neti nini? Église ni apesa. Na bandimi na kati. Na batu. Do alongo batu azongisa ba boye. Te atika nde ya démissionné. Atika ya paka mukuna. Na nini? Dans les bouillies kuna na croix rouge papa tika dans les bouillies oyi mabonje kota wana tano nomba bato bazana zo ba 10 ba action de grâce yo ka tu ande contraté il faut tika pour les valables pe faut zo pe église venanga nan les valables trésor mukuna il y a pas de pasteur akoma pasteur karana pas les valables oyi mate oh ntoma qu'est-ce que bien un pasteur les valables les valables oh et je papa ici ah ouais puis vers l'orachuma oui toujours la pointe pas les valables atika dans les bouillies atika nazo saute te ba créer église na bango batika pasteur François kuna na église na kuna bino bako te pasteur François to bango tu baba bokilo na yo ko buka bike ko to ne te bango tu baba bokilo na ngala kipa nga place de so batanga koma njambe na ozali OK bango tout mais nazo ebate ba luba ngala ibata na union moi te kenda eke komi boye c'est que kapachula tala oza ba signe attend de la fin to bosana te ba pasteur ba bomana en public boy biso to mona bandimi c'est ça eza ba signe attend de la fin kapachula kapachula to banga nzambe kapachula to banga nzambe mabe koti mabe komi ya jo amoni kutu carton moita komo tati air na montre mabe koti makasi kapachula kapachula to sambela pona ba vie na biso pona bana na biso o to so bota nzamba orienté bango nzamba benda bango penda dès le bas âge c'est ça parce que batu bazo bebisa ba vie ya batu mutaboti mo aneta msuka lelo ye kuna pesa va na sanjete déclaration oui mwana na botama azabo on dirait yo muto memaki kapachula pe tozaka na fait soko yena musundi oko gagner pété mais soki pour une spiritualité o gagner pété vraiment pour azakati na biso za très puissant pasteur François changé combat ACK SCC ACC et mais batou dans les bouillons atika atika mpaka unae te paka vona na nina gérer makambo nae pasteur mukuna vanda gérer makambo nae baza ba grand na makambo et ça la propreté biso totala atana yoki poso ke kota prière à combat na moni bino ba pasteur bo sona na miso na biso boye et zo ça ki siko boté biso nini c'est ça parce makamba pasteur François pasteur mukuna base nango za nini po ten oh babi mbongo te mote babi po pasteur François ba pesa ke visa yango te ana pe sa position te papa kamutombo sa position donc position pe comment tikuna tina ndenge ya YouTube tozaka position ke na biki na saliboe te wana eza raison te makamusu eza nsima tozotala bango te subasime tout attend toya na subasima toza na état de droit ton état de droit côté tina mambo église soki ekomi omukama te po tolobi vérité tobenga pa Chantini Ngobila ya ngaka pa ngande fasana ngezaka pa Chantini Ngobila nga jana yaka songo te pa Chantini Ngobila po na omona musala esama kitoko banjela makambo nyonso bien dans les bouillies exact oza colonel oza nani toyoka kuna dans les bouillies kuna musala ozo salate roulage okangisa mbongo pas que dans les bouillies ba roulage oto yebi dans les bouillies photo pas Chantini Ngobila zi photo balongo liyo boya ko nyoko la biso banjela awa ta chauffeur asai mabete okangika pozo mbongo ke dans les bouillies pona nini bo la exemple pas Chantini Ngobila te pas Chantini Ngobila non dans les bouillies yebo mokonza dans les bouillies kuna pas
dit que bien ça dans les bouilles n'attend ye ça va te ko sanje mon na kimbateke te azara na ye mais si ndé mon na kimbateke après que dans les bouilles et ça normal biso to linga to mo dans les bouilles poto kuta na peti bon mon e wapi kana ntela pi longwa kuna awa non mon pas gentini na te biso na prince tondeni pas gentini pardon yoka ko lula pardon en tout cas yora pas gentini femme monoka femme monanga merci Malika Mania d'être passé ba salutation dans la banane. En tout cas, merci beaucoup. Na vie nanga depuis Lubumbashi. Katumbi 2023 et pour Mala. Service motema ya Mama Julia. Nyakasa Mala. Na pesi bino bambote depuis vraiment Lubumbashi. Et merci beaucoup na bino tout au bolingara biso. Hein, même dans les calmes, même dans les bouilles. Pour autre bêtis le ça dans les bouilles. Marcas. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Balobi, Thibaut Ballon d'Or, fille à l'IPK Solo ya héros. Thibaut Ballon d'Or, Balobi, joyeux anniversaire Nayo. Et merci beaucoup. Mejimo Paradis, Bana Soukandjambe, ya Claude Mpiana Kabouya, Papa Koulouta Bananga. En tout cas, je te salue. Et merci beaucoup. Nabino tout soutenir radio. Oyo, Batutu Bolingara Biso vraiment. Winnie Dianga na maman 100 jours, je te salue. Merci beaucoup. Nabino tout. Obozaki vraiment ce côté pour nous Hollanda Biso, beau partager, émission, beau aimer, beau liker, beau s'abonner, hein, beau s'abonner vraiment. Capacité le qu'on a autour le bas. Ce que ça la émission dans les bouillités. Bah oyate. Quel côté la chaîne à bateau, babandi car 3 mois passés. Oh bah au finger. Tant de baboni ba matin. Et belé. Bah tu sais pas biso bongo te. Ce que continue bon ngape na zonga dans les bouillies. Ça voix. Te na mona zonga dans les bouillies. Comme là na zonga dans les bouillies trop c'est trop. Mais sinon ça va. Bah oya biso bazara toujours kawana. Ouais. Bah omoni ba oya biso bazara toujours kawana en tout cas. Merci beaucoup ya aimé Ponda. Ya aimé Ponda vraiment na sepeli lelo ozupe à téléphone azaki vraiment trop occupé. Merci beaucoup vraiment ba matériel bo sungara biso tant to singa ba matériel. Mais au moins, on a ça commentaire. Malika image qui te image en ce qu'on a mis sa pi. Sur laquelle place moi on a écouté na tourné mon lit les anango moins des atena au sani. Non tourner quand mon lit. Boya ka commenter te po ebi ko au tindate ti que la bateau bazora charge na biso pour nous aider biso. Chaque chose a son temps. Vraiment. Donc pendant comme la lumière boy et c'est nga mais pendant solo là. Et si on a donc ça fait ça vraiment. Merci on vous aime beaucoup. Sur la division en tout cas. Jimo Mbote place Azali. Papa Paradis. Merci. D'abord on est sur la division. Vous s'abonner massivement chez Malika Mania. Vous s'abonner à Capage Télévision. Tout le temps prochainement dans le numéro la mission aussi à Sika. Bye. Bye. Capage TV. Capage TV.